papier, Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Bro, Tracy Mbelenga Bro, Kata. Certains concepts pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout. On s'occupe de la restauration. On s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à moine. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye po na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe tolobate filokoboye tolobate Nzambe yo otani ozoluleka bato yayo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la province dans mon lait, le PD Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez! La pomade Awatoza, masse n'a pas communal. Qui bokon? La pomade Awatoza. Yesu azali nzambe. Soki akobatela te nani akobatela.
oyo zanga libota la 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 oyo sanga libota yolelaka na yo ntango nyonso oyo sanga famille makanisi na yo ntango nyonso oyo sanga famille yolelaka na yo ntango nyonso oyo sanga yaya la 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 Il est le roi des rois. Et le comment côté Kabolona Yesu. Pasité Kabolona Yesu. Zalate Kabolona Yesu. Ataba Jali
bilolo bilolo. Congo, Glodidia Siga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.